Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ema Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. EHP Media EHP Media. Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News qui est présentée par votre orgueilleux serviteur Ekibumba. Lelo toponi pena CGO ya bande konabiso ba jeune fille ba komi plus kolinga ko vivre na ba tata mibimba. Voilà, donc yango wana moi muketo linito solango penza na balabala totala ba jeune fille wana est-ce que bazo bongsa lobby na bango pe ba jeune garçon ba impression na bango ezanini par rapport ya mode de vie o tozo mona pa bande konabiso ya basi po ba génération na bango bazo mona lokola bazo za la arracher basi na bango baza arracher na batata donc vraiment ezo sala moi pasi na ebité tozana ndeko awa ndeko nanga soko pusana déjà. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Obengam na komboni. Kombona nga Trésor Ndwalu. Trésor Ndwalu, voilà, tozo solo là na tina ya sujet ya ba jeune fille lelo, ba jeune fille oyo bazo baza plus ko linga ko vivre na ba tata mikolo bazo tika ba mibali ya génération na bango. Et lobela rayo nini tango mona ba acte ya ndenge. C'est vraiment regrettable et puis pitié. Donc au moni bilo msusu ba mo baza bazo bateke ba bazo ma malédiction. Donc malédiction zara ateke non, il faut pas la yo non. Tango zo mona bolumba tata na yo ya malédiction. Neti ba fille wana robimana ba papa. Ya malédiction wanza ajement na papa na yo. Yo sepeli ko suku mukolo apere na yo. Même suku la papa na yo. O sepeli na yo robimana parce que ya za fasteur pesa moi 50, moi 20 et difficulté za mingi na mbora na biso parce que ba jeune pas pesa moi si moi 20 sur ma pantalon. Mais azana ngota pesa ezwa wapi? Difficile tela kaka. Et puis le lot comme ma papa sera bimi na ye na moi muke, c'est normal. Mais sera du moi muke viol parce que za mbongo te a déclarer aux gens ba avocaté. Mais bango pas la bango normal, ça se passe donc azana à l'aise. Donc c'est vraiment regrettable, toujours regretté. Neti ngai bon. Moi si nanga bima papa mobe, je ne sais pas ce qui un jour. C'est neto kutani pena ke moi si na yo pas omoni pena papa moko boye azo kitse na ka. Carrément, donc c'est fini. Suite est fait. Bolingo sukeluana. Et puis nazalaka tout le temps la communication na moi sinanga allo zawapi. Et puis surtout on a remarqué on a mis na bana classe. Ba étudiante na ba élève bazo présenter pas biloko wana eza trop na bango. Balingi toujours ba mode de musique. Android ndeko nanga etalaka Android soki azangi Android azate na WhatsApp vraiment azate na WhatsApp na Viber. Le téléphone, surtout téléphone. Papa zozwa salaire, papa pena zozwa salaire il y a 70 000 francs congolais, mais moi na ya moi 16 ans na téléphone à $200 donc au cas moi. Au iPad et puis tous les temps balinga ka face. Et bah c'est belé le lote lobité plus ta bazanga mabala. Ba jeune fille lelo. Pourquoi? Balingi Facebook. Neti dernièrement moko awa banga bakange lupango. Akeba fiancé na ye. Akeba fiancé avant ba fiancé ba lamba ye Facebook. Biloko ziki zimbala kota boy. Moi c'est Facebook. Oh excusez-moi, je suis en Facebooker. Facebooker je ne sais pas Facebooker c'est quoi? Ba langage me commis pas jeune fille. Je ne sais pas parce que ba mama tata pour Facebook, ba iPad, je ne sais pas. Donc là on va vraiment botter lango.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Bébé Chou na Paris, Bébé Chou na Saint-Etienne, topesi mbote, Glody, Lutadi la topesi mbote. Massa nanga pena donc talaka rayo Maurice topesi mbote place aux Ali, topesi mbote na Deborah bana pena ya les Barbara de la ville quoi. Maman tomoni pende ko na biso mwasi awa, mwasi kitoko vraiment. Maman mbote. Mbote papa. Obengami na komboni. Moi c'est Aura. Aura, voilà. Hey, maman nanga donc na kombo penezo lo barara Aura. Tozo mona lelo bandeko ya ba âge na yo bo etam soupele ki na yo. Au lieu vivre na mutu moko ata moi 25 ans, 30 ans, 35 ans, ba préparer à venir na bango te à vivre na mutu à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Est-ce que yo pour ça la makambo wana to tango mona kango elobela yo nini? Bon, premièrement, ezana nous passi na génération na biso ya lelo. Eza makambo ezopesa, ezana soni na pas premièrement to eza malédiction. Oh ba fille à lelo ba comment porter na nzoto. Eza vraiment malédiction. Nga la kosa eloko ala te. Muto azalo ko la papa oyanga na ko linga ete. Vomela linga un jeune comme moi auto ko préparer à venir na biso lelo lobi to foyer la bisopé. Au lieu ko linga muto mo baza plus âgé même que ton père. Oza plus âgé que ton père. Mais Android te papa oso melo Android te ya oso melo Android appelé au moi parler na nini na bibwa. Ah non, tout cela, ça n'a pas de sens. Papa, on attend à sombelo Android, tant à sombela yo parler na bibwa, à zo bénéfice, oh ya zo zwa et pas na yo oye bien goté. À part on a bazana ben intérêt na bon bazwa kawana. Tandis que ya zana moi sinaye, azana bana naye. Azo bongisa venir ya bana naye, mazo détruire ya bana baninga. Vraiment c'est pas bien. Na ba papa ngo basala ka bongo, c'est pas vraiment bien. Vraiment, eza vraiment na pas mingi bino mo boyoki ndenge ndeko mwasi azo déclarer pe azo loba donc ozo sentir pena kezo utana kati ba papa bazo sala ndenge wana vraiment eza malamu te hein tozo déplorer pena ba genre ya comportement wana oyo eza ko salema donc zoa mwasi ya génération na yo papa oza déjà marié oza na mwasi na ona bana mozo détruire vie ya mwana mwasi moko boye po ye pe il fallait lobia bala mais yo ozo luka ko kanga pe ko bebisa futur na ye eza malamu te tozo continuer toujours na ba interview na biso hein donc juste tout. Bonjour papa. Bonjour papa. Obengami na kombo. Comment on a dit merci? Dieu merci. Lelo ba jeune fille ya ba âge na bino to na se ya âge na bino nyonso tu ba komi ko préférer ba tata ya mikolo ko vivre na ba papa mikolo. Yo tant que jeune oyo ba kogai ko za basi na bino lelo bazal bazo kima bino bazo kepa ba jeune ba impression na yo ezarani par rapport ya actuel. Bon, na sepela na vraiment te. Parce que on dirait qu'on a une abomination, c'est kindoki. Kindoki nde. Parce que âge na bango moi mususu azana 16 ans, toi azana 15 ans. Il faut linga on dirait que azana 17 ans, 18 ans. Mais akio linga bon, tu akio linga papa mukolo wana za kindoki, c'est sous normalité. Siko boreketa nango po ba père bazozwa basi na bino tonde. Atoreketa eza souci makasi parce que moi moi c'est âge na yo au moins papa moboye apesi moi musu $100 $50 bimi nae akomi mwasi nae ça biso mutema bien te ça passe makasi. Merci to moni pende ko mwasi awa ya pusana mukebo. Bonjour maman. Bonjour. Obengami na kombo. Shekina Makalo. Shekina, lelo tozomona ba jeune fille ya ba âge na bino mais au monde ata mususu azo vivre na papa moko ya 60 ans, ya 70 ans. Est-ce que ba acte wana au monde rango ndenge nini to par hasard yo pokutana nango? Non on a kutana nango te mais pour la biso ba jeune fille to ke linga tata mibimba eza mabe. Biso ba jeune fille vota na mo niveau ni ko linga ne singa papa abo singa na ko bima na ete. Ya da malédiction. Na ko sala ngo jamais. Mais babi bolandara mbongo bango ba na cash ba jeune garçon ba na cash te. Neso nga ane jeune garçon akipanga AZ. So na senge o apesa. Nyonso na senga ga pesa. Lo baka bandeko misusu ne ba mo ko na musu voiture. Père anza na mo voiture olanda ga voiture wana mais otala lobi na ete. Appelez moi parler na ma campagne talaka. Ko sa biso eza no ga maloba. Bakosa on a maloba ba fille le roi ngai ba vrai chéri le roi Shekina bon na nzela mo ya bien jeune garçon aka mutu le roi yo mobali pe yo pe moi so okipe comme c'est na niveau oyo lingi ya koma era te so père na simba ki mo voiture hollandais pour sentiment te. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Obengami na kombo. Comment on a Frédéric Bokande.
Monsieur Frédéric, tozo mona lelo ba jeune fille, ba petite sœur nabiso, ba sœur nabiso, bazo vivre plus na batu, baza plus âgé, tam susu batu déjà il y a 70 ans, il y a 80 ans, il y a 60 ans. Na habité yo tant que jeune et lobelaka oni ni biloko anato basi obino bokoba la o esengeli bino bozana bango bazoza déjà ba yibami déjà pa ba papa. Ti bon ngako lo baboy. Eloko liboso ezana na éducation. Éducation ezana na mabe na kati ya Congo. Ya eloko liboso soko tali mwana jeune fille na ba âge moko biso tozalaka ba minere ya laki. Bandai kokanga ba jeune à partir à 18h 19h. Jeune fille, jeune garçon au aza mineur akotambola na balabala te ba okanga. Mais lelo ezali susute. So tali l'éducation nanu eza mabe na kati ya Congo. Et puis autres ba jeune fille wana ba monta la souffrance oyo na kati ya libota na bango. Para mso akotika mwana na ye aza mineur atiki ye akebima na papa moka mukolo ne fils ke bazwa mbongo po ko bikisa mwana ndako. Mais au moment mwana oyo bazana éducation ya bien pour mona ye libanda eza pasi so moni bako lingana na ba génération na ba meza na école. Mais ozo mona lingi papa moka mukolo yaza mona mukie na âge moka mukie. Mais to ebiteke aebiteke lobi nango aza asengela bala mais lobi nango yazo linga mukolo nazo oyo yazo linga ayebite soki lobi mutu wana aza ba sans kit to makambo ebele oyo ko mene vie na ye lobi ndenge nini ayebite yango tozo mona be phénomène belé zo le kalelo o mona jeune fille moko na papa mwa mukolo to monaka to tambolaka o mona mwana ya classe aza mineur mais papa mwa mukolo akitise na voiture. Mais mona yo kanisi parents na ye mais parents na été na suka nango apesi mbongo mais so aki alaki parents na ye ako pesi mbongo te fa ke tiketi na ndako. Mais mona ki azue na école aya kitisi bana mikie tozo mona boma papa moko aye na école aye kozela mwana azue me mwana ana aza mwasi na ye. Eza mabe mingi. Merci beaucoup. Ria, vraiment, débitez quoi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora Brazzaville Congo Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Gordon Dudu Kembeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Sita Gayare, HP Media Sita Gayare, HP Media, Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. Ngalinga EHP Media ngalinga EHP Media ngalinga